Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Reboutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Ndeko Nabiso Kadiombo, pour qui je présente des condoléances à sa famille et un regret, quelqu'un qui avait une compétence extraordinaire, multiple, à Koufi, je crois, dans l'hôpital. Si le médecin dit qu'il y a eu des substances et ceci, là, ça peut se justifier. Ensemble, Baokiko, c'est mieux, Koyoka, Barimer, ya Balabala, Bankabobatubaolo. En tout cas, officiellement, nous ne sommes pas informés de cette situation. Si c'est ça le cas, c'est malheureux, c'est regrettable que tout dégringolé juste à niveau ANA. Ce qu'on sait est que Kadiombo, comme compatriote, c'est assez regrettable parce que Kadiombo, c'est quand même une marque, c'est un nom, c'est quelqu'un de respectable. Je ne crois pas que Moutou a consépé l'analiwana, surtout pas Jackie Oyazale Kinae. Merci beaucoup, Maître John. Merci. Oui, mais pour la jeunesse, message moko pour la jeunesse, parce que Bango ne va pas toucher à travers coordonnateur na Bango, jeunesse ensemble. Message nini yoko lancé Bango Nangonga Oyo, base à l'attitude nini. Le message a été lancé de se mobiliser, de se tenir debout. Et si réaction y a à faire, nous allons faire une réaction conformément à Mimbe Kwamboka. Non, on ne va pas se comporter comme des voyous. Le droit exige que Batika va libérer Jacqueline Dalla tout de suite parce qu'il s'agit d'un enlèvement. Et nous tenons pour responsable Batunyonso au va se mettre dans Nzela ya Koya pour nous inquiéter. Le parti n'hésitera pas de saisir les instances pour que vérité est à la rétablir. Cette manière de faire, c'est moyenâgeux, ce n'est pas tolérable. Merci beaucoup. Tokozanga te kobenga bino pour nous éclairer Andeko O Bazali na ba questionnement sur arrestation ou bien enlèvement et Andeko Jacqueline Dalla. Merci infiniment et bon après-midi. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso, tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei, totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pour na ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique.
boutique bazoteka ba du verre bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.